Tozalaki, ngana zalaki tango live ane bandi, ba luka première partie à live okoyo kango ma paradis. Ale tango apelisa bandi ko gange la mama na bango, mbala moko mboli na mati. Tango mboli na mati abi kata live. Kolnga kolma makamba mama na o na réseaux sociaux te kata live. Mbala moko onje mobali nda kitisa kimba moko mboli na live. Mbamoko na ke ko pelisa live abi pourquoi yo mobali okoki ko fanda wana otinda mwasi na yo pelisa live kwa finga moboti na ye eloko sko beba na mboli na yango wana mbamo boli na komi ko pesela bango ezaki bongo siko tango mboli na siko ko benga mobali na téléphone mobali siko komosa neti azala kite aya kosala neti ke akoti siko po ya kopekisa mwasi bansha mobali mutu atindaki ye pa yebisi mboli na alobela bango kapa makambo ngo esila balekisi merci batu misu baluba il passe elle arrive à faire quelque chose alors est-ce que pas au matin Fayuru yo ngaloba Là, j'étais partie laver le petit, hein, parce que demain c'est l'école. Non, c'est pas bon partager parce que rien va discours. Bon, tu regardes dans tout ça, on a kosi wapi. On a kosi wapi. Nous, on y va, on a kosi wapi. Oui, namoni nyo solobi okosi sika morote. Merci. Nakangi micro. Sika moroto landi parce que nalinga na mono ngoboy en tout cas. Merci nande mono oyo. Nana a cheli biso live la comment nan. Ma c'est comme les aïnan. Ngapela na ngwe bele kututi bande. Moulouba je sais pas quoi tata, je sais pas moi. Le puissant. Bonsoir Paris. Le puissant. Le puissant il est là. Le puissant. OK. A gagné à Bangonyos. Le puissant. Dans les lots ma bé. Ma paradis na kiti na ngade ya botie vidéo. Merci beaucoup. Conseil pour na kaila mbali bamela mbodo te. Obimelo na gauche. Merci. Bon, bonsoir à tout, bonsoir à Bandegotou. Bonsoir. Na sepeli comme la bino, nzamba pa mo la bino. Na habité zo avant to ba. Na sepeli comme la les puissants. Na habité zo to rosa moi prière moi mukia avant la loba. OK. Tendre Pépé Céleste, Natiki Live Ola Mamboko la yo, Kamba Biso, Pesa Biso Sagesse, Peboigna. Tendre Père Nakanyi Molimo ya manipulation, Molimo ya zizani, vous êtes là, Moto Faya, Tosengi Kimia, Amina. Amen. Voilà. Alors, na mati pour la matière, na mati kapo, na soulevé pour moko. Na lingi boza la focus, na kata matière boza. Vraiment, na obeta bordi ya mukia penaki. Couple auto c'est la live lelo. Baza la responsable bangomi balé, ba assumer vécu na bango. Parce que j'ai comme l'impression, bazo dévier batu ba même ma distraction. Si yo komo tuna, entel alobaki songi mon côté zo exister wana. Baza la ba responsable so rezo simbate ba kabwana batika ba kombo bat o batonga ki biso esta lobaki et kende ke zonga ki bazo se victimiser ba oluka porte de sortie. C'est ce que tout le monde bo mona moti. Tangu ye nani mwana mwasi wana yaki koloba makambo ya mama na ye. Ayaki koloba makambo le kai na butute. Alingaka se victimiser maman bimandoki. Ça c'est le premier point. Tangu amoni batutu ba telemeli abimi mwana impoli asali marche en arrière. Azongeli mobile ne fali poupa yalinga abasité. Que est soit disant à cause qui d'après achaka toujours bateau en défi. Ce qui a la donne monanate journalinga batute border et beti. Nzoka yeba qui était en retour que ba preuve ezalaki déjà. Ba pesa ki mona msuswana. Exact. Donc, la vraie réalité tant à moni et pas mobile et beti kano que il y avait de preuves que mobile n'a pas bilinga linga parce que c'est une fille qu'on la manipule facilement. Je pense elle ne sait pas où aller. Vous en comprenez? Du coup, cible naïe, parce que cible à l'ébosso yaki maman. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Couple on est aussi mbatté. Bah comme il a vécu mon toxique, n'a l'oreille on l'obé pas beauté divine. Bah dans la couple mon il y a bah un créateur de contenu. Mais si ma caméra bah en harmonie bah en sengoté et ça se voit sur leur visage. Et tellement bah la manque de maturité, ils sont là juste pour venir distraire les gens à la con. Quel est le fond de leurs problèmes? Bolimozo Simbate, Bokabwana. Arrêtez de faire chier la vie des gens.
Un tel n'a pas fausse couche, n'a pas fausse couche, n'a pas la kamutu, n'a pas la mutu. Arrêtez de jouer avec les gens. Oh, n'est que ça, awa, mutapesi matière esta. Ce qui pose une harmonie na kimia, matière robima. Biloko onyo sezo bima, 80% makambo ezo bima lelo banyiba bandola ti sabato na mutu, kerla o za alobaka ngo tongo. Kerla matière, alobaka ngo tongo. Problème est ça, il y a eu un mauvais départ. Ozala qui infidèle na libalo babalaki yo, libale baby. Le fondement yamabe. Après le mariage, elle n'a pas eu une transition, il y a qu'à réfléchir, dévaloriser sa famille. Ou accélérer, ou outil libala, ou honorer, ou banaki déjà ko bimana kata libala. Balala rayo, moi si ya mutu. Libala koufi lundi, jeudi boko mi en couple. Maintenant, on va banaki déjà ko kangabino mobali no ayaka pour se défendre. A mataka live moi lobby. Bozoko c'est la biso makamunga mwana na yebi ete tokutana kika kana nini na challenge justification mbali on appelle ça. En fait, nous sommes devant une petite gamine qui a déconné dans sa propre vie, qui a humilié sa famille dans la logique y a africain. Maintenant aujourd'hui, décoller bon, j'ignore c'est quoi balakio. Azaki peka mabe. Moi si ni net ngabwe chanta ngane na bwe. Ngapela ba ebele ba bezo ngana na lwa ba faire na lwa ba fali. Mais moi si so boyinga, maman na revendre na ndako na oronde ba betinga glace na mutu. Au moins si anini auti na libalo ba valoriser à la seconde. Même pas une semaine. Azaki déjà na maboko mutu mususu. Mettez-vous à la place de ce garçon junior sec. Il s'est senti comment? Obi to bala moi si poto défier pe ba ex. Une nouvelle femme dans ta vie. C'est la femme qui a réussi là où toutes les femmes ont échoué. Bote la garçon na lelo, ma grâce c'est kaka. Bobi kou azu na vie. Netina beda ta robala na yeba na ngante. Mais garçon na zumbongo na ya mawa, abundi, akeko honorer famille mongoboy. Et à la seconde libala ne kufa. Au lieu zon na famille, possibilité réconciliation ezalaki. Po oso la taki robe. Ba mama ba kovanda, ba noko ba kovanda. Est-ce qu'on peut ça qui tend wana? On peut ça qui tente parce que tromperie na yokuna. En fait, baza couple mo bino bosala ka ba matière mo na ebité. Bochaka mo ba en trop. Omoni lelo. Basi lelo ba komindeni parce que ba ko yebisa biso ki garçon na atele mangate mais pourtant ça na mwana. O ba kutaki na ba deux fois c'était des justifications kaka pour se couvrir na tromperie wana ya adultère. Wana ya tromperie ça adultère. Alors, Moutabongo Lelo, tu vas venir te plaindre sur la toile que esta Moutazo qui matière à qui repère sa page. Esta Moutalongo la robila mabala lo na mobala libanda. Esta Moutabomaka libala na yo obi malakati mariage pour que le gouvernement na copain. Ce qui vous a dit na kimia, batunyo so ba yaki wana pour intervenir na maman na bino. Botine la yiba ba wifi. To ba sitigo na ba bol to ba yaki na obilo ne bo futaki transport. Et vous allez nous asseoir comme ça. Boti na photo kingani. Boti na photo mutubu. Et yebe batanga ki kombo na. C'est du n'importe quoi. Baza couple toxique, liba la soki se kufa. Moi je m'en fous de leur vie. So ba otina ba mbona bango, ba finga moi je m'en fous. Mais la vraie version, bolongo la ba kombo ya batu, boza couple moko pourri et ça n'a sens té. Aucune maturité, aucune fierté, aucune dignité. Oui, total, la couple moussous net dans les réseaux sociaux. Et puis ça va tout pour ça. Mais, oh, est comme théâtre. Et comme comédie. La vraie version, rien ne marche. Les qui n'a dit no beauté, komata koto. Et ça, culpabilité. Sur les aussi maté, tu n'as qui 25 ans, ceux qui 28 ans. Maman, ma formation est offerte, qui est dans l'association, ça là, ma formation. Oya kufa likolo andako. Oya kufa likolo aux adresse. Ozana no mwana muke. Na ba ajo ana mo eske muto kozwa courage oya ovanda obeta lisola fausse couche. Ba fausse couche nyoso bazemi ozwaka. Yo moko standing nini yo zana mo. Ya oya obetela ka biso ba bêtise. Soki na zana zemi kinga ozoluka ka bouquet misère et que eza couple moko est incompatible. Bolingana po prouver mokili. Mais sauf que fondement kenda mabe. Mabe na sens que obima libala okende pas copain. Chantal Bola nazo bandela bandeko soki bolembi ba bisinga na kiti. Bolembi on est puissant. Na lingena beta eloko moko. Bandeko na nga ya basi. Il y a que 5% ya basi ba réussir ça kana eloko. Soki mubala zo tromper
donc soki yo ozakana mobali na yo ozakana likangu libanda boyibana bolimwana eza na seben ekomaka ngambo soki libana ne kufi oyebisi esko libana nge kufi na yeto banda kovanda yaya osambwe bolimwa koyiba elengi nango muyibi azalaki koyiba na ndaku ya libala libala ekufi akesko epa moyibi moyibi ebomeli ege lelo ekomeli bango kilo ils assument pas. Ils assument pas. On a les qui n'ont pas été depuis 2016, 2017. Soka yenga pe na oya lisusu. Soki pe na ye, pour nga na suna polémique te. Les qui n'ont pas été très bien. Les loba koma ba star na ba TikTok, bango ba talibiso na ba Instagram, na ba Facebook, les qui n'ont pas na melaka na ye, to ke na ko chile na ye, na za ba vidéo na ya ba 2016, 2017 tozanga na kati ya décapotable. Petite sœur. Mais auto beta pembe parce que les qui azo kende mabe. Les kazo kende mabe non ko perso eden les quitter donc on dirait ba la carence mobu mukolo azo e bana to ndé bana mike ba osaka il faut ba se maîtriser ba se ressaisir ba tika ko impressionner biso ba za ba créateur de contenu te le voilà o nani inos bia yembaki devant caméra to comme ba créateur de contenu mais soto kangi caméra harmonie ezate et loko yate nyonso vondulu alors tombo sa matière revenez sur des faits. Bolo on a kombo bateau matière eutaki wapi e bandaki nini parce que bamoni bali bazako yo kanate parce que bolingo mo zo ki ne kita mata c'est ça le vrai problème et après yango pourquoi boyo vanda boye oh ba explication nyo so ba pesa eza soni ne vivez pas pour les abonnés vivez pour vous to sunga na bandeko caméra na ba abonnés zo kosa biso to luka misala to luka bambongo to mi pesa ba valeur Moutoko sambuso lelo, oza no pechel. Oza chel, oza na forme nyonso ya mokili. Mais réussite et son réputation. Onyo so sala biso na ba TikTok. Nga kombala neza ka bana nga bazanga yo liate. Nazanga tamo katubu bianza na pochete. Réussite, oko respecter nga parce que j'ai réussi. Lelo ba finga nga ere partout sauf au travail. Si j'ouvre une société, moutawe a boss na era ya TikTok, a nanu. A boss bonjour. Mais boss on a sa réputation à bien té. En attendant, si ma société peut nourrir tes enfants et te mettre bien, au robot, ça n'a onga nazalaki. Et là, où soigne la réputation de la vie à Moutou. Ils ont la réussite. Donc, ça matière très bien. N'est pas on va limiter au côté de beaucoup de gens. Bon, ça va on va le Moutou dans Moutou, il y a un problème là-bas. Parce que si on a une maîtrise, il y a communication, il y a vie des couples. Ceux qui basent la maturité, pour ba na ngote. Ceux qui basent la peine à esengo. Batunyo so ba otanga ba combo à côté. Balinga qui va se retrouver dans la matière. Et là, on va commencer à la biso, en français, bateau français, tu bien une diversion. Comment ça se diversion? Le vrai fond, tu bossani, tu comment on a pas combat bateau. Tu quand on a soumis, Chantal Bola, tout va mal dans les balles na yo. Bossani na mobali bobundi. Yo bengi ba voisin. Et bimi na internet. Soki boyo kana ki bosisi bobunda botika la ebino mi balé. Internet e oyeba. Alors, tant que internet e yebi. Pourquoi on va voisin soumis? Parce que vous êtes incapable de vous mettre d'accord. Donc, to boy diversion, to zone na sujet. Babunde laki, nini. Bawe laki, nini. Problème est laki, nini. Na ba vortema, balamba, balia. Na o ekendeki kuna. Rosette a fingami au filet. Revenons sur le mouton et les sujets. C'est que je vous dis ici, 80% Kerla Zawa alubaka motongo. Bato bakangaka est jalouse. Même n'a pas la monnaie, maman na chop. Poye pas le baka fort. Même maman, et c'est répété. Yekuta bombi makamu mususu. Po yeti li bala nezo kufa yekerla azalaki. Témoin. Témoin. Ayebaki déjà que awa azalaki. L'un azo trompé mon baliné. Ayebaki kasi yete basalaka kole. Kande omoni bazaki na baladona. Kasi la dona de Paris zaki yete. C'est ça le vrai problème, les amis. Arrêtez tout le temps de mélanger les gens. Beaucoup de Sarabatu Bakombo, Kingana Salaki, Kingana. Non. Revenons sur le sujet. Bolongoli maman pour boyo kike, bozaka ba impoli vis-à-vis à maman. Sujet baby est commis ma grossesse na bino est commis et ba mema qui montou mo renda pesa qui matière. On s'en fout si tu n'es pas heureuse ma chérie, ma petite sœur. Telema Kende. Telema Kende, tozana poto, Luka Vinayo. Arrêtez de squatter les maisons des hommes et des femmes. Bo simba mutu. Bomi Luka. Tu peux récupérer ta vie, va faire des formations.
Même dans le domaine ka obote ka ba mafuta, il y a des formations cosmétiques kende nzamba kosunga soko esimbe fungoli salon makambe belé. Boti ke la biso ba via ba Kardashian. Pardon to lembi na biso via ba Kardashian. Neti ngabwe na tula tongo na sa mona mwasina. Hazate. Ah. Mais son la bin bébé bonga ebimi be bato ba ondi matin. Po eza bololo. Siko biso ba onde to fandi bi. Yo ke singa na poso pesa bizude. Si. Alors, to batama vie privée batama. Pe bolimo ya bato mi bale ba lukaka succès et si marate. Et là on a vu ça papa liandi comme même nani comment dire Makolo poussette comme même les réseaux sociaux parce que comme adversaire non ya liboso. Lelo bokabana moi ça bendio makolo. Lelo tala déception bolimo et betiosko bordi au comment on le français partout. Français yo ko ya kotanga tena au kende rendez-vous mais yo batikeli yo sekel il y a français. Donc revenons sur le mouton et le sujet. Bazo ba responsabilité na bango ba longo la ba kombo ya bato. C'est ça le problème, c'est ça qu'il s'agit. Alors je vous remercie. Nasina bondelaki. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la tolérance, la patience, et bato bo sepeli nzama pambola bino, c'est Era Bondo. Que Dieu vous bénisse. Et puis ça? Ouais. Merci. Amen. Nakiti. Merci. Amen. Maman Kongosa Rosette. Oui, ma paradis. Oui, bonsoir. Bien, Yaya. Je peux savoir. Rapport. Yo weleli nini na couple wana. Ngala weleli rapport pole na royana sangisa. Boye bindenge na zala kadone na yo kana yo ka pole na vendre na dossier pour je suis la tata de Wesh. Na kolinga ba Wesh wa kusanga sonité parce que je suis le tata de Wesh à monde entier. C'est moi le tata de Wesh. Ah si. OK. Ba Wesh nanga baza wa mibale. Yo zapele kinangai. Yo expliquer biso bino weleli nini tozo yo ka Rosette Kongosa, la belle gosse. D'accord, ma paradis, bonsoir à Bato. Ma paradis, oui, que déjà on dehors côté quand le bela moi actualité sur paysan na TikTok, oui, que wane a cop na beta ngopi. Quand des ala na muna ki ba chaki daxi na kaila ba panjan ba boya ni kwa na ba page. Nga vraiment na yeba ipe sujet na ndifuna lo ba vérité nga nga pe ko kosate. Na yeba na pe sujet ba boya ni penza te. Na yeba ipe histoire te. Na ye na bandi na pedi si live na banjo loba oh daxina kaila baboya ni na banjo ba membo chuko sala biso boya na banjo ba na kaila nga kaila na iba bakoma bomba itika benga kaso ki kaila na ba grâce na banjo nga kutu na ye na bandi kutu kote la grâce nga bi grâce wa mwana poto et tout vraiment chuko sala biso boya eza soni yo za ka so ba lobino boya oyamba para mobali na yo na bandika ko loba na ka ndenge zala na iba na pe si j'ai bien dit enfin déjà daxina butu asala ki déjà live. Vous comprenez? Asala ki déjà live pour na attaquer Kaila na dakiso ba bebani asala ki ba menace ba sala live. Awanga na ka po bato ya réseaux sociaux mais ngai loka na yebi ki na beta en matière ya kana ngo ya ebele. Moko soki Mervin attaquer bango fingi bango kaneza kosa ile moi analyse au mona benga Rosette benga mutu ya au mona na bengi Mervin na kalme mitika ye kwa zokoka. Bango bazaka lukuta tango bataka bango ba lela ba privé. Ba benga nganga muna kele kosengela bango ba pardon pas Mervin. Tango ba komi na TikTok ba komi loko ba sali ba kiyanki. Au mona ngana benga Mervin achela mwana na se et tout tika ye et tout. La dernière fois aussi l'air ba baki ka obimana la dona. Mabo bena bano sala analyse mabo ba ya sali du genre asali li ba mwa analyse attaquer a benga la téléphone Rosette mabo be osala ngabi OK bo meza na luka na benga mabo be la ko na confiance bo luka kimia na kocha bango na mabo pa za matata na kalme bango o bo ba ya na bo tiko sanga bwe na bongisi bango na tie bango kimia to fandi pe la matière wana ye na lobi ngo likolo parce que na betongo makasite parce que voilà aibi ki apesa nga mwa mbote mwa bonjour na coach na nga pepe na détail na beti bato baza eza na ba page na beti ki kutu te mais na tshai photo parce que webi ka to tshaka na tshai na nga photo mais na yeba ipenza histoire bien te bato kutu wana aussitôt nga na live ye aussitôt a lancé live banda ko finga ngai na mobali na ye babando finga na mama na ngasi ya makola mama na babando finga mobali na ngai yebite tangu na live bato bazo yebisanga ka o finga nga pona nga na mona ki eza ba mafinga moko normal nga na bimaka te ka muta finga makambo ezanga tina na pelisi live nga medika moni ombo kanga mi daxa fingi nga bongo za mbala liboso ba finga nga
Mervi kuta benga tina téléphone bando tombuka yo kozo pesa ngakanda ngio vraiment boy to ko beba na bazo finga ngabi Mervi na ngakuta mono kwa Mervi na zo ya zo tungisa ngapo boyebi question na sa live ya ka ko tungisa nga. Moi je dis ah Mervi ko la biso kuna baba wesh na Snap na Instagram ma c'est au pas que la biso partage kuna no ba Rosette après tata de wesh après siko na ko Mervi tanga lobi bongo Mervi kuta benga mando sona siko ngape aussitôt au même temps na ki na téléphone mon once la live pourquoi nazaki embouillé nazo sala live au même temps bapel les okota nazo préciser pe batu bien na ndako na minute na bosa ni chargeur na kati ya voiture na minute na aka na téléphone moko na sala la live téléphone na mususu wana eza chargé te batu kata live donc na comment il quoi na comment en fait double sala il ko ezo sala nga kaila zo finga yo après un moment donné on dirait bakati live ba yesko na live na matisi bango batabi ko matisa eta fingi yo mabe Rosette ngabi c'est pas grave ata finga c'est pas grave tellement na monité na yebi internet bataka batu na erenga pona ya kufinga ou bien ko répondre mutu ça veut dire que faut nga mona na kota na ba sentiment te ke no ba finga na yemba moko ngabi ba non il faut na zona muton natala ngona ba page tellement batu bazo na komo mona tina ba famille na ba komo be ba non likamo dire ça sérieux l'air d'accent matia bando senga pardon ngabi ngapi na senga pardon d'accent ta muso mona ina ta photo so na choka Rosette ko senga pardon ta fingi mabe ngalobi ah mais peut-être azaya kosika parce que akuti photo ne na miniature mais ce que ça pardon abilimbi sanga Rosette na oeleki aba sengi pardon na été pourquoi pardon na fandi muke ko kata kati téléphone na koti siko na TikTok na ko tala siko degra ma finga ngana lancer ka live na butu na 8 ans nde bazolo ba ke mama na bango bakota ki mama na bango na conférence na non nzamba omona nga mama na bango mutakota na mama bango na conférence te Dasi kuta bango ba kete justement na Rosette yo na mutu na registre on marché ba monter ngai na préciser ngo bien ngai bato basala ba rando bi ko pesa ba mate ba za minoko makasi ko ba kaila na so alo bino likambo sikoyo soki akote lio live akapa ba kuwangana ngana préciser bango bongo bien soki yo sala ka rando to soki oyo ko lwana likambo no yo ko ba ke zaboy na kanga bango na ba preuve ngana registre ba tout n'importe qui te même mutu so ko ina likambo no beta histoire no yo lela ya na otelo de téléphone na marche ka ba mote po bango ba za alobi boy Chantal Libola tango yo sala analyse au bandi tellement aller a changer maloba wangana bandi live on soit tout le bordi yo tika lo wa kizengi mais oloba ina nga boyo siko tikali maboko polele oyebi tende ni osala nga siko lo na timbela bango na koma na bango na système de chombo na loba ngo bien pe na ba live na marche ka ba mote po na luka na su ba camarade te na réseaux sociaux tout ce que on a vécu na kati ya réseaux sociaux voilà ngape le na kati live na moni esta obazo bako esta pesinga matière te Balo bako esta apesinga tikali ko pesanga matière to Rosette eza esta tikali ko pesanga matière te mwana bato soki esta apesinga pe matière na ko lo bateke oui apesinga mais eza esta te bango pona zo matière ne yemo kaila za binemi partout yemo ko tango biloko neza ki libanda yemo ko ayebi ba matière na yeba page mutu ba chaki ngande na zui na ba page mo ne bazalaka mais oyebi si j'étais au tieka ka live mais o comprendre te tango siko ngana baneka ko loba po bango basa nini ba ta mususu matière ya mais ngana yeba pe vérité matière te li solo comme ezala kité siko directement na yo ko mona bango le ba mati ba sengi pardon le to kati live mama na bango mutu abengi te ko mama na bango ba koti si mama na bango na conférence te ndenge kaila fingela kingana mobali na ye na biso vérité na mona kité beauté divine na ba Jaël balobi Rosette na yebi ke tango kata live ba page ba kati vraiment déjà d'accès sengi pardon tiana se ngana yo tim nga bato ba opéra conseil ke ne ba page ba kati c'est que makambo eza ya somo na bi OK merci na ko comprendre ke na yo kata live rapide na kati live rapide na fandi directement et ou me pete mobile na coach na bangi na kati live obi ke na ko sona na devant été directement m'appelle ya mama na bango e ko kota te ke no ba bengi na conférence a coach cité mama na bango azalaki na Esta abando benga nga la téléphone bi Rosette ngai na kopana sutenga na pesio matière bi na kopana pete balobi ko pesinga matière utika lo pesa nonga matière est-ce que yo pesa ka bato ba matière est-ce na matière ko pesa mutu oyo ko link internet alobi na comprendre te makama mwana yo ba poti buzo ba mama na bango nde mutu azui téléphone conférence wana ezala mingonga bato belenga mo lo kona ba ko kata ba déchet na kati mama na bango azui téléphone na pembeni bazo kende epa ya nani ya kaila azolela ke kozwa mama leki ne soi disant esta wana ba kende kuna epa ya kaila
akende akende kozwa mwana na ye parce que Daxi abenganaka mwana na ye soki afandi abengaka mwana ye afingaka ye na se ya makolo adetayaki mpe makambo ebele mamango azolela sikoyo leo mamango azolela bi eza nani yango esabi eza mama ya Kaela moni koto regiseme ezalinga bi bon loka bango bazalaki na dossier asikonga na komi na zone industrielle donc il faut des chombo ezala na jusqu'au téléphone nga mama bandi ko beta siko histoire bandi ko beta Daxi ndenge abenganaka ye o eza première fois te kozala ba 10e fois abenganaka Kaela ndenge yazoloba ke non esta mutapesi bino matie eza esta mutapesi bino apesi matie te nga moko deja babengaki nga depuis butu pona mwana oyo nga muda ngai kutuna memango pa ba réseaux sociaux eza nango esta mutapesi bino te nga moko na yebi esika tie koma na ba page wana mama na moko mutazoloba tie koma na ba page esta zo mema kaka bera pamba alebi singa alobi ke non ba mema mwana na ye tina ndako nganga po bakene ko botola mutuka nganga pesi bango exemple alobi ke soki mwana wana ba memena ba soki bakeko pona nganga pona mutuka o mobali ana botola nganga Daxi mutamema mwana na ndako nganga wana mama na bango mutazoloba alobi na uti kutu kishasa o ya zwa okay. Alobi nazo kama kutu mwana na nga Daxi ko sala live tena mwana na nga bazo finga yo bazo finga basia makolo mama ngo mutazolo bazo lela na azo yebisanga mama limbisa ndenge ba fingi yo ngape mokolo nzoto bazo sengele pardon na moni pe nanu mafinga te na moni pe na ndenge Daxi afingela kingate na ndenge afinga kisa makona nga nazo yebisa bino moni bato to bazo ko te zoba na mona kite ya na mona kite dega mafinga ngo ezalaki ya salite ya bongo alobi ngai mwana na nga nazo kota ba prière nazo lemba te nazo lala te yazo kiloko ba ke eza esta te nga nazo kende kuna wana mama na bango na nzela bazo kende pa ya Kaela bakende pa Daxi alobi akuzwa mwana na nga akeko benga nganga na Kishasa po ba botola mutuka epa ya Junior nganga kopesi ye kutu condition yo mutuka nozo kende kozongo mais soki mutuka to ko sala bakisi mutuka okozwa na yo mais est-ce que ba retour okokoka ko supporter mutamemi Kaela na ndako nganga Daxi ye Kaela lera yo ki boto abanga lebi mwana hein. J'ai dit merci Rosette parce que Ozo confirmé ma comme Naloba en 2024. Ah, Olobango déjà. Naloba on a 2024, na octobre 2024. Ngano na sena live te. Biso biso to bito osala live ngamo pena osala pe live pose. Live ezo kanga bota potele biso. Toki kongo ça. Parce que on va pas bina ça live pose na osala parce que un moment donné comme que la maman ngoma waninga zolela directement alors comme atina niveau comme ma Kaela na banda ko nganga mama ngabina zo lala te na zo prier pour la mwana na ngai mama ngabandisiko kolela ngabi o abo ezande bongo amemageti penda ko nganga et tout mama ngabando loba après ti mama na bango akomi alingi kutite na kufe esta zo botole mama bango téléphone lo kuta ke o mama esa mutakota na façon mama na bango akufita za vivant mama na bango za vivant alo ba vete so ngai nzambe ya likolo zo kanga mopesi ba so ngai za numéro ya mama bango mama na bango bonda s'il vous plaît ba fungala biso ba commentaire ngai za numéro ya mama na bango te mama na bango moko nde mutu azwaki téléphone à mutu azwi téléphone à mutu abi balukela ye ngai ngana za numéro ya mama bango te leo mama bango bande loba bongo alobi ki a fois kenda kende kozwa mwana na ye abima kuna chambre za azonga nazo kangama oh papa Rosette loba yo loba na yo mama ya bango alobi mwana ngai faut asala tout azwa mwana na ye azabi abotaka mwana moko mama ngo azolo en même temps mama azolo en même temps mama azolila abotaka mwana moko nga lobi OK mama l'air siko nga na sisi conférence on teli mwezaki tiba ine nga na fa na téléphone ite na ebisi esanga lobi na ubanda musana tongo mais obligatoire il faut na ke église nga dimanche na ko rater église tebise boutique nga na pema esa benga su mama na besoin solo na yo ngabi ya tika nga na pema nganjo kande na mona kite l'air na moni sikoyo tant on a enregistré qui déjà na bombi yango le mama nga bandi ko loba keno mwana na ye azofinga bato bazo bota mwana na ye moko banda ye mwana na ye tango finga bato ndenga so beta masola fausse couche le bata musu mama na ko selie makambo lukuta mwana na sala rafu yango za ponde so chaque demo o sala fausse couche ça il faut pas kanga ko na l'hôpital ba tako makolo likolo yebi combien de makile sila ye mwana na ye sala problème ko bota ta ya soigner libumu mama nga loba good live to kanga mama ba bo kabiso na se bon, tu as un cadeau, tu as sécurisé ta live, tu as la rose, s'il vous plaît. Mais bon, comme good live, merci chérie.
bien bon comme good live s'il vous plaît bon tiens toi ba cadeau ba sécuriser live tozo bégué na okangama déclaration qui ma cache Congo ça tokele ki na ngaloba allez là maman wa bandi oloba bongo alobi maman wa zana souci na ye kaka ke alingi libala te azana bezo mwana ye azonga na ndako azo reconnaître su mwana ye te esika adakisa komumulakisa mwana ndako banganga esika batie mwana ye ba libérer mwana ye ngala monika eza pe butunga okota kota makambo ba tubunga lembi nga et puis pe na ndenge pe babaki ba finga na zaki pe mura na nga pe zaki bien te na ba pele zo kota ngai ba fingo na zaki na nga bien te na bi bondo mona ki nga na tongo na ye na ko sala live na ko finga bango ko démarrer bango pongai na mona kite lenga na fingi bango ale kaila amoni kinga ko mutake bango parce que ya yeba yiki ninga finga yeba yiki na oyate bango ba yiki ataba finga na oyate asatanda kite ke ngai na za rappel le mana randu mena benda na manjaka lenga na take bango directement ya komi ko lobake no eza esta mutu atindaki aya ofinga nga kailanga biloko ane ekota ngate esta ko tinda yo oya ko finga nga ler ba yebisaki nga na répondre batu bina live ye pour nga le ba yebisi nga daxa zo finga pour nga na finga ki mbala moko te etoke na monite yeso kaza mobali ya solo bango bakende ko sala live esa debi bango bakende ko sala live pona basani ba bongisa libala na bango basala lokwa keno ndenge makambo ba nuzo botie na ba page ndenge o baningi ba loba eza bon te tozana biso ensemble ofo bazalaki na bango ensemble te soki ngape na regisaki mama bango te soki ngape na zai mona ba po ba audio eza ebele soki pe ba audio ezalaki te yaya mais makambo oyo nyonso boninga bo ndima te keza lokuta ba Rosette bazokosa il faut boyeba pe na mitu na bino ba audio musu peza ya somo otie pa ba lusi ya kabelo oyo ye moko kaela lela ka makambo ya Daxi ye moko azolela la eza na maboko na nga awa alela ka makambo ya Daxi Daxi sala ka yendenga benga na ka yendenga beta ka ye ndenge Daxi soki ye moko kaela ba biba tiele audio o ye moko kaela zo loba la makambo mbani ya zala soka lobi bongo ye kokosa ye kokota mbani na ye no eza na ngokaka eza na ngokaka to ba ko sala ba je yo zala ba je ko tonga mobali no bongo ndeko loba kiasaki no mukanda te eloko te senga bino bongo te po live ko bulo to ba bwa kabiso so bo chaba kado to commenta good live pour ndere tapotage zo sa sur le côté lo ba Rosette mamba somo boy kongo sa o ti ya sali live bongo lelo ya ye ko changer maloba eza Daxa bengi ye kinga na ibisake na ofinga mona ye kaila za na TikTok amuna nga na TikTok amoninga lelo te pour na sali ba live pe ya sa mona nga na fani na ofinga mona o kinga Rosette ba bengi ye kino asa lo kwa ke lo ba ki comment ça s'appelle esta muta tindi bango ba sala live ba finga lo kutanga ba bo wane ko takate ngai etanke mba na mona ki na moni preuve te na ondima te ngaza ratoma etanke nga na mona ki preuve obino bo finga ya moni nga na ye soki bwana preuve o esta tinda ki bino kenga atinda bino bo finga nga wana nga na ondima bino etanke nga na moni te nga na ondima te na ba sentiment ba ondima te na ba sentiment et puis soki azoloba ke esta azoloba na ye ke no yeza ya solo nga na okotela ni esta ni ye pour bango mi ba na muto okotela na ba ka vérité ya solo pe Daxi linga esta ba message eza na téléphone nga ti mama ba chinois lobi nga kosite Daxi alinga exa akomela ba message a je t'aime donc makambo wana makambo ezebele kaila yemo akene pa ba lusi akabela kena ko lela makambo mbali na ya sala ka nde mobali na ya benga na ka eloko ezate afazo azoloba pe bia zo préciser na kata enregistrement na ki afanda kaka po afanda kaka po na ka batu na réseau so ba koseka yo mama na yo azana besoin azolela ozonga ndako mais yo zoloba ko fanda po na bata réseau so ba koseka yo bata réseau so ke tu rien à foutre na biso bata réseau sociaux ba oleisa yo Daxi na minute tozoloba azonga to na loba no makamna zo ba isa so azonga ni na mama ya bana na yo bakena obimisa ye na ipupa na kati ya ndako parce que moi Daxi azaka na mwasa azaka na zemi ye na ipupa bakena obimisa mwasi wana ya mbanda po kaila ke kokoti malembe ya kasi yo poza na kati bakena obimisa muninga sala bino live yo bomba po ani makambo bongo zo bomba yo zo bomba ndeni kasi sala bino live bo wanga na kana makambo na lobango de menga na sala bino live ba sala bino live bo wanga na ka bo finga bisono yo be ali pupa yo ko mokusuko ko balukela muninga wana lipasa osopa ba plako kanga motema te lipasa loba na me Rosette ke na molo poto zo loba na biso ka ba rose na senga ko loba na biso mais non meta mona o sela bino loba na biso mais non meta mona o sela bino mais non meta mona o sela bino yoka ne François na lobela ngai yoka Rosette makambo na yebisaki yoka d'abord yoka vous les tantis, vous aurez rien à faire dans votre vie. Nous, on vous calcule pas. Maintenant, ce qu'on est là, comme nous les tantis, quand on dit des choses vraies. Nous, les tantis, n'en ment pas. Quand
quand nos tantines ont dit des choses, il faut croire les tantines. Maintenant, tu m'as donné raison. Hein? Tu m'as donné raison. C'est normal, à l'époque, on était dans le délire, on avait un envoûtement, en fait, c'est normal. Je t'ai pas envoûté. Si j'étais envoûté, wesh. Donc, c'était ça. Maman na bango alingi te. Oui, c'était ça. Bako, c'était que non, maman na bango sangani na batu. Baki yaka usale mabe. Tinga maman bango to kusangana. Poto yako usala mwana yi mabe mutaboti mbumali sune moko. Siko daksi na minute oyo. Dozonga na maman bana nena tikara na zemi. C'est ça? Basi bazongani déjà. Alingi lisusu kaela te. Maman na ye moko propre. Chata liboya pona pometaki maman na otia isu ba ojote. Voilà. Maman na ye moko alobi boe Chantal Libola. Maman na ye moko alobi ezambala liboso téléphone téléphone ngo na mateli live. Na otinde lo enregistrement parti ndambo. Maman na ye moko alobi boe ezambala liboso te alali saka mwana tina ba immeuble. Ko benga na mwana butu moi. Ezambala liboso te soki alba ke mama daksa finga ka tina mama oyo aboti kaila mutakala mama na ye kaila pe azawana siko yeba je daksa finga bato ba mitakala ba mama ngame ka mama ya Rosette mais a espace ko zala te finga mama bokilo no makama mitakala bisota et puis maman banga lobi ke azon parce que zambala ya liboso te abengana ka mwana soka bengani ye kaka boy na butu mama kene ko zora mwana. Mama ke kozwa mwana butu mama sikoye kozwa desoye kozwa mwana bakende make yaye kozwa mwana na ya lingi na mwana na yete nga siko makambu na bango so balingaki bazongana ndenge na siko yangani na kati baye ko finge degaba webisi na biso telefone nge lalite bato ba obenga nga partout Rosette moi mobala zo fingo boyaza nani kutu na bato na Paris bakaniye. Pourquoi il incite tonton il a fait quoi ngana bi na yebite munoko chodi lokwa lidodo oyo na yebite. Mobile ya Sitoche, mobile ya Sony. Na yebete loko daxi a fingeri ngata so ba Rosette, yo kutu ba fingio. Est-ce que yebi que na minute yo mou Darsa, il a engagé des gens pour aller taper Esta, tu sais? Ouais, talingate. Esta on donne solo. Oui, mais pour te dire que toi on t'insulte, mais tellement c'est un mec. Kaila, na on solo Esta. Tout à l'heure, je parlais avec elle. Abia Ouchi commissariat, mais famille n'est pas liée à maintenant live. Tu comprends, non? Ouais. Là où tu sois, tu bien qui est comme maintenant live, tu famille n'est pas live. Si comment pourquoi? Mobile ya Sitoche Esta parce que bayebi ki Esta na monopole oloba na réseaux sociaux te. Omoni soki ngai nazwaki courage oyo oloba pete na fanda kimobe ko finga te. Ponga biso bango bayo finga na ofinga bango. Ngasko na oyana na ba registrement ezai pa alusi na ko tiango. Ngala osesa bango ba jeter. Po couple wana ba vivre na hypocrisie e ko sambwa na internet. Po dego ba finga kando na zana ngoso na capable ko so na kutela mwa mobali wana na yebite France ko refulenga. Po dega mutemo ngana zala nango na yoka te. Donc quand on a nango kanzamba simba ka mutema nanga parce que soki yo faut la kanda po ebi vérité voilà soki sikoyo bango balinga bazongana il fallait bazongana ba ko langa perte so bango balinga na ndako ko bunda bituma na nzela te ele kinanga fo yoka Rosette ozano mwasi libala ozano SDF teneti ba misusu abazo kelela batanga te basale loko mais non parce que ngaso bazongana libala Yo ça il a live na Chantal Libola et Rosette muto yebo na matine eko expliquer non Maman Rosa ça na comprendre bien maman lingika bola maman na ye pozo souffrir c'est kazali. Oui tata en fait Rosette s'il te plaît ici je veux juste que tu précises que ça n'a absolument rien à voir avec les 60 000. Parce que elle, la fille là, elle est venue mentir de respect à sa mère, soit disant que maman n'a pas fait la 60 000, or que ça n'a rien à voir avec les 60 000. Comment on prend maman c'est oui, pourquoi vous finissez maman nae? Lenga nae na tout lié bordi soit moi na ba preuve nga na zanango. Ayebi ke sona ki otake Rosette oyelanga ataki mutema ta mususu na ko take Rosette te musa moni ki na zana binemi otuluba na kate ba finga nga wana daxi mukolo ba kuta na ba kande ba batini ndena banga mukono kuta na Rosette donc ye ataki ba taki espoir ndeni yoka so te ko tutela Rosette bordi to zongani Rosette tika na Sony Rosette ba to finga ye tellement bango ba entouré na ba chinois ba okotela ye Rosette okokate ofo a se trompaki lenga na ko tutela bango bordi ratongo na tieli bango sona ba audio amoni que non il faut pas na zonga et pas Rosette pour Rosette il pas za mabele peut-être ko yela biso il faut na kende pas maman
nda banjo lata mama lera lati mama bilo bo comprendre rôle na mwana na jouer te lera lati mama bando benga mama ndoki mama loka ki bazeme elongwaka batu batake kota mama bato bateleme yo kofinga mama na ondoki te na kati ya réseaux sociaux lera moni ke botake kota mama siko komolata Esther lokwa azanga ne mungongo koloba na kati ya internet bakomonela siko Esther siko nga moyeba okosela nga makambu ezate bakolata na minute yo Esther siko komi ke Esther mutatinda biso to finga Rosette bakozaki zengi yo Esther yo finga ofanga na kota na ba sentiment te Esther yo finga pona nino tindi ba finga ngate wa biloko ne kota ngate Goka ki bien même bino pona finga bino zwa ki nota Nathalie après na ko finga bino ngaza mutaba sentiment Rosette batongi yo. T'as oublié aussi la partie maintenant bah comme baluka que oui soit disant que à la base l'histoire c'était que Moudarsa Alinga Kendeko s'est présenté yango mama Sili qui me l'histoire ceux qui botele mela ki ba mama comprendre que c'est pas ça le problème c'est comme Rosette avait dit le problème est Alinga Rosette à la base ils se sont embrouillés la nuit de vendredi à samedi. Voilà. Il n'y avait pas d'histoire de Liban là. Voilà. Siko bango baningaki basala ba bima na sima ke ba lati sanga ber. Tango ba moni sikoyo Rosette ayeli biso siko mobondo. Alobi non na ozongela po ngande na zaki wana. Ndenga kota kilai. Tata de wesh. Congo Salimbi Sananu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir bana na biso bozawa. Tata de wesh. Tunanga nini. Ya lokola to fandi boye. On est là kangi biso bandoki. Tala nanu. Taka ndongo kenananda kwa on est là au fandi ozobeta ba délire na yo. On est là fandi wana zo sekana ozo tuna on est là likambo elingo lobanini tout ça et tout. Toza ba parents, toza parfaitité, mais on reste le parent. Moi na faza la mwana. Ya lokola biso ne toza boye eza lokola Kenya et ya lokola Kenya kangi biso bandoki mama kasi te tunanga nini ya lokola ka Kenya kangi biso akangi yo tata ndoki nga mama ndoki mama atala kaka bisika to uchi ndenge to souffra siko tunanga nini Rosette yoku troloba mingi te mama obete bango toro omaninga nebe koya ngako na bando selo na 6h na ekomono na 9h parce que tunanga nini mama paradis omoni na live ya Rosette ngaza ki na live ya Rosette na fenêtre na moni ndenga zo tatone omoni ka mutu soko na nozui matière pour Rosette aza Congo sa biso tout oleka pa Rosette na ba miniature na ba bloco tout mutu moko te ya en tout cas nga naza na souvenir te ke na ya ofinga Rosette magena leka na ba Congo sa parce que eza eloko na ya bimela na réseau na TikTok Congo sa alobela mutu nyoso soko moni makamba olobelo sepedite o machi okei soko moni olekisi na yo abandi makamne ye na ekomona azo tatone ngana comprendre na ngana monika Rosette o tatone ngana leki na nga na zaye na fenêtre ngabi azuna matière nenge kokate azo tatone po ba kolo makambu ba se manifester mama namona ka côté mususu kuna babando pupule na ekomona Jaël amati pa Congo sa biso tuto ebi Jaël azana habitude soka mati pa batu a pupolate Jaël aza na système soka mati pa bato akendo pesa ne ba conseil akenda na ndenga calme po omona vrai face à Jaël il faut que na panel na ye moko il faut que na ba live na ye na YouTube na TikTok na ye ou na page na ye et si ka zwa makasi ya ko pupola po apupoli pe ba zoba o mibale oyo ya couple ba zoba oyo mais et pas Congo ça aye na ralenti po asala ngo bongo pa batu nyos mais Rose na Jaël a ebisaki ye alobi omwende na moni ozo lobela bwe metango kata live koya lisusu te po aebika omona mais master na ye moleli mobali kuna master na amataki mbamona na kopupola po amone ba pupoli master na ye master ne waza na Canada tanga mati aebeke ba pupoli master ne ayemba moko na ko défendre master na ye abando pupola mais Rosette pa bandika o calmete boete nzoka nde aebeke ba uti ko pupola master na ye ngana ebeke Rosette akoya lobi na tongo nga personnellement na yebaki akoya le problème c'est que couple oyo moi na mwasi na mobali baza manipulatrice
Merci mon frère. Sikoyo kala mingi te mwana mwasi wa matipa Sarah ake kolela po banda tonga zotambwa na ba panel aoke luka seku ye mokuna abwaka mama na bango kabasele mama matia ebiseke te bafinga mama na live na miso batute so ba problème bokende ko régler na famille na privé abwaki mama bango kabasele aboko yoka ye mais banda tongo sko bandi ko luka batu ba défendre aketi ko matapa Sarah ake kuna bandiko ba mama Sarah eza boyete bwebwe akanisa Sarah comme aza ennemi na mama na ye Sarah kozwa par bando pupola mama ne et pas Sarah pe simbite ngape na yoki ye na mateli kuna na bi Sarah keba na mwano aza wuwu ndenga ye awawa comme kuna bwaki po yako kiko matapa Sarah te mama na omoko kuno yoki te bongo koyoka mama batu kuna kei sikotanga moni kona pasare simbite azongi lisusu kuna na Egypto akatisi rivière akatisi mai rouge amoni babwaki na mai rouge azongi kuna susu na Egypto akeyebisa Pharaon te ngai apuchu bwena bwe ake kofinga couple oyo c'est que j'ai compris moi na moi soyo aye kosala rando na mama na e po amoni batu ndenge ba kritikaki un peu mama Vicky babite mama Vicky bana basengi pardon kopotema na ondengo boy pardon on hypocrisie mama kongo na kati o maloba te ye aye ko critiquer mama na ye po na makambo wana te ye aye boye te na yo pe zela Rosette non na zananu abandaki nanu tanga moni ke batu ba eko pesa ba Maria raison pour la ma Vicky et kotiye abandene on ko préparer maman na rando pour aya ko défendre mobali na ye siko tangu yo obimi amona kike ozana ba matière nyonso touté aye lisusu abatake yo tangu yo ye lisusu de oyesko ko attaquer bango obimi si voice comme quoi que maman zo se plaindre atali bo amoni échec et kokiwa abi ana sambwe nde aye kofongola live abandi na eli mama na eli Anita na eli bwe akanisa batu ba ko acclamer ye akanisa ki ndenga ye ko bimisa aingo bimisa verita mama batu ba kanga mama na endoki ndenga bota kate ndenga zabwe abosani parcours na yeke babala ye mama paradis omoni mwa mwaso babala ye na famille ba junior nga nazali petite ya nokwa ba junior naza camarade ya mama leka ba junior dépense ba junior azwa libotane a na poto na melin ba cousin ba neveu na bande kwa ya ba Paris ya ba province mususu amema bongo na kini ba ke bala mwana yo coutumier ba koma na kini mwana ali moi pendant 3 jours et sika kenda junior obenga azozwa ete et sika kenda toye bayebite bakomi kotuna mwasa ke wapi mobali pa zoyeba te famille mwasi pe bazoyeba te au bout de 3 jours aye ko bima alingi mobali ayeba atuna sika wuchi te nini te basali coutumier baye na poto basali religieux na mairie babali ye afandi nanu 3 ans so combien d'années na junior amona mabete metant babimisele mbongo asali lo fundu na miso ba camarade yem talati robe ya 20 000 ya 30 000 asali fête ya 1 million. Allez, au bout de 1 mois, ce qui moins de 1 mois, Abili bala sous-souté. Maman a accepté. Pour eza normal, peu ko bala, après, au monique, eza ngo di bala nangate. Maman a accepté. Moi, na maman zaka ando kite. Maman a accepté. Obi ke ngana yamba, famille à junior. Ben, sanga ke maman ya kaila wana, abeta tatouage à junior. Nga kutuna kamwa na banga. Nabi koma koko beta tatouage ya mobali ya mwana. O eza kolokate ba eba ni na butute nzoka nde eza ke oboti mwana moko ya mwasi tikoyo mwana ngwa yeda mobali wana komi gendre na wana akomi lokola mwana no pa mobali kolinga mwana eleki tellement ke aye kolinga na mobali ya mwana amonde tike na juste nazaki na mwana ya mwasi na komi pe na mwana ya mobali kolingeleki mama pesi bolingo makasi na mobali ya mwana po mwana zala bien tu sais des fois ba famille na biso ba couvraka biso
Des fois ba parents na biso ba couvraka biso. Des fois koko za na mobali moko boye akoko luka salo mabe. Mais tellement famille na yo baza bien na ye. Et koki pe ko sunga ke ofanda bien na libala wana po famille na yo. Mobali azo linga salo mabe metanga tali. Que net ba biso tozaka aime tout bien na mwasi ya moi na copine ya moi na po mwana na nga zala bien. Maman pa Monique nazala bien na Junior po mwana na nga zala bien. Po Junior atia mwana nga les wazaka lisu moko. Yango mama zwaki pe bolingwa pese pa Junior. Ale ya moni bongo mabe. Alobi na mama ke Junior aza mabe na lingi na nga libala te abomi libala. Mama nanu azo réaliser te ke mwana abomi libala. Le temps maman a réalisé mwana ke kota libala pa Darcy. Alongwe na numéro 1 ake kota na numéro 10. Mama bandi kozwa ba appel ba camarade ya ba muziki. Webika ba mama a Joana, c'est sûr azana ba muzika, azana ba réunion, o ba contribuer ki pe na libala wana, o balanda pe mama. Sko ba yoka ke mwana no abomi libala pa ke kota libala quelque part. Mama zo réaliser te sko mama fa banda ko répondre na batu wana nyoso. Eza soni. Mama zo mona ka mwana zo wangana. Asutuka na réseaux sociaux comme réalité moi na komi ko fanda pa Darcy a komi ko sala ba vidéo ya ba bisou a komi ko sala ba vidéo ya ba chicha tout ça et tout mama zo mona kete moi nanga eleka boete obomi libala je vais bien libala auto dépenser au sangisi des familles je vais bien mais comme libala de simbité fanda nanu yo moko o se répondre moi na bi mama ndoki oh comme nazo fanda na Darcy nazo kanga bazeme zo fanda te c'est que maman za mutema mabe c'est que comme Darcy a balanga te yango bazeme zo fanda te il faut Darcy kendo balanga mais yo Junior a bala ke pourquoi kanga ezemite soki bazeme za po ba bala yo te mais Junior a bala ki yo pourquoi bazeme et puis moi na 25 ans ozo lukaze obinga ye Rosette limbisanga mama Kongo sa omoni ta bato afinga ko kisita osala bien ndenge ondima ngote. Tu as encore de temps, tu as encore l'âge. En plus, yo zano pressé te po okuta ni na mobalo azadi ana bana. Ozano pressé ko bote la yete. Ça viendra na temps nango, na heure nango, na jour nango. Mettez les cadeaux s'il vous plaît. Ozo comprendre. Oza pressé te ko bala ingo bate ko bote ingo bate ponga na boti na 18 ans, yo pe fo bote na 18 ans. Po batu ba boti na 20 ans po bote na 20 ans. Ata na 40 ans, ata so ozana mwana moko, uba na mibale misatu, ata na 40 ans okozwa. Oko bota toko mona ngo na réseaux sociaux eza na tangu na yo mutu a détermina kata ya kobota ya mutu na mukila zate eza kaka mutu atinda biso na mukili s'il vous plaît kozaka pressé te po mobali no tungisa kote alors bata réseaux sociaux ba koko tungiso te bozana nu ba jeune omoni biso to bota avant po to déroutaki po ezaki tan na biso pe mais na ba âge na bino na logique bane bele bazana bango na ba université bazotanga bazana misana na bango baoluka bakangisa bambongo baosa makam na bango mususu po babota na bango après partager za mutu live tela biso cadeau donc mwana yazokanga mama na ye ndoki po azobota te na 25 ans a mutu esalaka te a mwana poto alokuta bref nango ka ezana poto ebika botama na Paris mais mentalité na za plus que blédard. Parce que na 25 ans kokolo bate koza kisita na 25 ans kokolo bate ke maman zando ki pourquoi na obotate parce que na 25 ans zana jeune elle a son temps de faire ces choses d'économiser de voyager de faire tout ce qu'elle veut 25 ans il faut profiter de la jeunesse pour ko bala et bloquer un peu makambo ebele mettez les rôles s'il vous plaît bande ko tapoter live s'il vous plaît ko bala des fois et bloquer pour Rosette ndo zana na âge na yo makamsusu moyen au sale ezate poza nda kwa libala peut-être ko bala quitter na âge so lobi na ke na Canada okoyi na ke États-Unis na ke ta la maman na ke na ba copine o ana droit ça makambo ebele mais vu que maintenant oza occupé oza nanda kwa Anthony okoki ko sa makambo nyonso tuté neti ngana bola ngana mama paradis to ande mote ngaso na bina minute na kiti na se na okita mais bola va kita fa benga papa bicho na ke teka mafuta na se mutu moka zwa ko ozani ni repusa ni zana kitana yo yako yebisa mutu ka kiti ngana na mutu oyebisa te différence yango wana ozo comprendre donc tu as encore le temps merci pena ndengo zaka penda forte côté wana
muta déstabiliser côté donc ngana eka koloba awawa kaela yona Darcy na yo boza ba couple toxique wa déjà couple té Darcy ndengo pibiaka kaela o makana nous respect na ba parents na ye o makaba parents ne respect maman nanda abeta yo bien ta rata yo elle a le droit parce que oza soni na ye alobaki abeta ke partout na respect bien beta Darcy parce que dans sa fille qui mutaka na yasi abeta ke pe bien te po aza na droit parce que le loso maman naza na soni maman akaina oui azen poli garçon wana azen poli et puis Darcy nazo ebisa maman tozaki na mabo bepe la conférence Darcy nazo répéter lo susu na live oyo koyaka susu na live te loba koleki mobali ya mutu moko o na mbongo o na likambo ndeti ndongo zwaki mobali ya Rosette ngana o répéter lo lisusu à partir d'aujourd'hui de ce soir yebango mobala Rosette alekio pourquoi mobala Rosette aka na réseaux sociaux te abundaka na basité yo bunda na poupette oui yo oza obunda na poupette donc oza copine ya ba poupette oza parmi yo oza susu mobali to komi mwana mwasi po obunda na poupette oui poupette apesa yo oye na réseaux sociaux finga kabasi mobala Rosette asala ngote mobala Rosette peu importe ce qui se passe na réseaux sociaux to mona yete atiaki tia ko répondre mutunde yo sala alors gare à toi ko ya koloba koleki mobali mona réseaux sociaux ozana te biso to ozela binoka mercredi comme moi sino apesi biso rendez-vous mercredi biso pe to ko fanda wana aza mwana azana aja mwana bano biso to bota vu que ya linga manqué maman moko respect na poto ba maman o ba souffra po ye azala et puis azosa yango na ndaku no Darcy ngaka soki ya sisi live ngana eko attaquer yo po ozwa na ndaku alibala ce qui est sûr c'est ça tata de wesh omoni ba wesh ngana ko bimiselo ba wesh na yo so kaka mwana na ye mercredi donc ngana sengi yo permission vu que tu ebi que na réseaux sociaux tata de wesh c'est toi donc moni mwana yo comme aza mwana na yo ba ya ba wesh a manquer ba parents respect biso to chiki nyoso na maboko na yo yo moko régler makamno ba wesh mais so kaka tengami biso pe to ye na ba wesh to eko pupola o moko no ba wesh oui ngane naza be nazo zele penza ngako so atenge combat junior te ngai na ya te ponga naza tata ya junior comme atenge combat junior et pe ngape na bi passe ya bo mama ya poto na bi ndenge to galera na makambo bandaku makambo belé na poto mwana kokokanga biso ndoki na poto te na kini je peux comprendre mais na poto biso tout ebi souffrance awa moi pour l'instant je garde mon silence comme yomoko tata ba wesh ozui likambo moi je me mets de côté pour ton respect à toi na mitie pembeni ti akobima mercredi ata ye ngana ozena nu yo tata ba wesh o gérer ba wesh na yo soki na monika ko dorloter ye na niveau ya ba wesh en tout cas ngana koya mais pour l'instant na pes na zongi sima po yomoko tata ba wesh ye po eza likamba ba wesh comme yomoko tata ba wesh ye nga mage na pupolaki to tikeli yango po mutu na département na ye to empieta kapa ba ninga te nga comme na moni tata ba wesh bimi na eka ko ebiso moko ba wesh no aza impoli na mobali ya impoli azo sala ba dégâts na réseaux sociaux ya makasi mais comme tata ba wesh bimi je m'efface je te laisse département no ba wesh tozo zela kaka tozo talela yo ndengo mema ba wesh na yo vraiment avec tout le respect je m'incline ngana tiki mais soki kaka na moni odorlote wesh wana ya impoli wazabi kata kata nyose koma mukie kaka muno comme te tikale munene nous sommes à côté hein maman de wesh nabi mabe te lobi mabe te merci beaucoup bande kolanga boza bana baleki na lobi mabe ok totiki dossier na maman ba wesh na tata ba wesh hein oui totiki dossier mais nazo tala quand même na musika hein nazo visionner ensemble bisous ba wesh bisous Rosette continue merci voilà ça qui va makomo na dio fera mo analyse après ce que à conférence on tous qui pela ba mabobe donc mabobe azala sope na bosani ba parti à lobby
azwa mwana amemi bengi nganga na Kishasa o ndenge zawa il faut ba ke kozwa mutuka epa ya Junior baboto lango epa Junior et tout nganga pa atali bingana osala langa travail mutuka esa nini eko zonga nango mais soki mutuka ezongi mais il faut yeba après wana ba uzwa mutuka epa Junior mais il faut boyeba ke Junior na mwana wana basala mariage mais ngana osala travail mais il faut yeba ke ba retour eko zala comprendre nganga tali yesuko abangi suko partir retour on babaka ezala retour on ezala nini ti le retour on aloba eloko komba retour en ngote nde mama ona lobi na mwana pota komi komema mwana epa banganga nde mama azolela bakenda kotalisa makambo nde ozomona bango wana Mabobe bakisa parti mususu bakoto na bosani bonsoir Mabobe. Non mais Rosette, hier Moutouke Sal et Zongate, qu'est-ce qui s'est passé? A salaka li sous travail te pona epa nganga parce que nganga lo baki ko sala musala. Nganga lo baki ko sala musala mais il faut s'attendre que soka sali musala bango na mobali wana bazonga na mais soka sali musala ba retour e ko zala. Mais yes ko abanga ki parti wana ya ebite ba retour ezani nese nganga ko lo banoke ko kufa be ko be liboma. Nganga ko traiteur lobi ke no to ko sa musala mais nganga nyo za bongo to ko sa musala pe ba retour e ba secret yo mo aussi bien nde to sa musala boye un jour eza be mutu musu ba kenda ke non na ke sala mutu mabe ayiba kinga mais oui to zo sala to zo travailler mais il faut s'attendre yo mo au moins nganga lo ba il faut kanga nzoto pour retour pe ko zala donc to ebite retour za kini to ebite donc ba parti musu Mabobe akoko lo ba parti. Et maintenant quand la voiture est zongate to kenda to bola ba pneu yangwana c'est ça bokena botobola ido yo bokena tobola pina on pose la ga Carla pas ça la go kita bakena ko tobola ba pine pas Junior. Rosette wesh ngamo wesh arrête si on a tout ni no kaida jipupa na ebite yo pesa kokota banganga onde bokota banganga na suka yango on a nini bozo ba non merci Noko Darcy amemi oui Kaila pa kota te oui Kaila kota te yango banga ki bikila ya kota wa donc voilà merci mon frère Fadel Stone moi na botami na poto akoli na poto mamete na ndako anga mais oui Stone tinde l'appelle la tata de wesh mais non parce que mwana za aveuglé aza amona za aveuglé aza na amour a mobali na ye yangwana ezate ke non ye aza amour soka mobali na lobi bo sala bo moi mutu soka ni mobali na bito sala bo to sali ezate ke ye akota nganga amema ke mama na zo silika azomona ke moi ba ko meti banda kwa nganga o comprendre souci mama ko to ezali bazo memeka mama ngwa lobi partout Mabobe na ebite photo tala ngo sur téléphone mama lobi soka tali bi otala ondre mwana ye ba baby sie ndinga zo ke ba prier nde ba oloba kwa mwana mwana ba kotisie musika sikona ba prière ko mama bango asala ki ba jeune ezake banda mama bango kota ba jeune Darcy na Kaila bazala lisu na kimiate na ndako soucia mama na ye bazana na kimiate tina suka po ba boyana wana eza ba prière mama na ye parce que moi naza musika tina ba kisasa mama na epa kende ko vandisa ba famille akende ko vandisa famille tata ya Kerla na famille na ye moko batu no juste eza nini mwana botami na poto pe o lepe sa bango honneur mwana lelo ko mema bango na shit passe ana nyoso o Kerla soki Kerla Kaila o azomona po mama na bango po ko bimisa ba vérité tondi mama na raison na réseaux sociaux de leur moto lo baka to lukela ba tu solution te na mail moko pe ezala solution pe to lukaka ndina makambo ninge zali bo ninge komi boye ndé komi médiatiser oyo mwana ana ozonga mutu parce que Darcy en vrai lingi pe souker la te Darcy lingi te Darcy zonga ni déjà na nganga ko bebisa nyonso lingi yeta pa ko bomele libala oui parce que asesu na mbongo te el chanto asesu na mbongo te ba sa héros soka sa héros koti sa héros koti mutasomi mafuta kaya mwana basali ba course na ndako nyonso mama saboni nyonso peza la ba régissement mwana koma ka soki sa héros koti ya mwana basali ba course mwana ngo ane soupe na mbongo tata ba business na mbongo te yango Darcy ni te oui Darcy azwaki na ibuli ka china ye mbongo bazala na range wana bachilaka donc idée Darcy zalaki wana donc mwana wa mbongo eza esusu te fond ikiti ko Darcy amemanga mwasi na eza bango te
ya wapi ya location basala pas tonton mobo bazongani donc ya location yango wana donc makambo ezali vraiment na ndinga sérieux et chanto makambo ezali lezo koliango ndambu po matière ekoya lisusu omoni donc Darcy ndenge zana liele mwana siko alingi azongana na mwasi o ataki zemi wana botaki o abota wana angolaise wana alingi azongana na mwasi o ataki zemi oui mwasi o kerla bengane na ndaku kaila wa bengane na ndaku siko bino ko ba voice boko ko titela ka ba voice na ko chatte mena yoka po na ba ndenge ko salela likambo ngota lobby siko wana tozo attend parce que ça na ba voix ya batu mususu ba voix ba bombo ya kolongola OK voilà ya batu basala ba live te ba ko ndima te ke bango mutu bana maître beauté divine pourquoi ba ko ndima te ke ba poto kocha pe beauté divine na conférence mais beauté divine s'il vous plaît to kocha pe beauté divine na conférence na butu mais beauté divine abi amona ki conférence ya batu ebele Rosette, elle chante tout qui n'est pas et pas l'air loba esta za ba preuve ndingi darsa lingaye. Azana si comme ça si ba preuve wana pour pas que n'a pas la donne wana. Attends 2 secondes mais en fait le truc c'est que elle vient changer ici, elle veut dire maintenant que c'est Esta qui est en train de rentrer entre elle et sa mère. Alors qu'on va dire que muta sali que yaya ko manquer maman ne respect zappé Esta pour Esta sali songi na kati na bango ibale quand elle est montée chez Sarah, elle a changé son discours. Elle est grave une hypocrite et ça rien à voir. Esta rien à voir na makambuana. Esta changé malobaka 6 fois lelo. Esta azana ba voice ndenge na ba message au darsa la kai. C'est normal il va changer maloba po amoni ke komeli mabe. Bah oui, maintenant sur votre télémélier c'est pas normal. Qui est d'accord avec ça, ces conneries comme ça, des dingueries comme ça, tu viens insulter ta propre mère. Voilà, 25 ans, ouais, 25 plus, tu fais des choses comme ça. Beauté divine, bonsoir ma chérie. Bonsoir maman, ngape na ana matière mais ba matière à moi na omi bomate. Ngape na omo kelema botika eta ko, ngape mo kelema wa. Makambo sala mena ndaku ne ko ya bandana kidai Congo. Ngako ka boete oyebi. Makambo sala mena kuna somo somo. Ko ko bala me maki mbanda o bando vane na kisasa kuma na ndaku. No pesa ka indi. Donc ni kabuma taxi azo sala ntuka. Odana Zalaki leader à Miss. Leader à Miss Zalaki basaki nini? Partout. Mais bah ça la paix. Ma pardi bah ça la paix bah partout. Les la donne à Zalaki kuna bandos bando si c'est kalikata Darcy mais bando ça na pas partout. Oui, c'est bien partout sur la diproson na Carolite, partout c'est le maki solo. Leader à Miss kuna pe leader à Miss pas ça mutamagambo yo. Leader Miss Paye Kotonga. Akoki makambo amone kuna te na ndako wana. Bah oui. D'accord. Ah bon? Allez, yo, si tu là ta grosse bouche pour venir parler de ta mère, pour netia salanier, ça se fait ça Moudarsa, hypocrite. Or que Moudarsa, si a bengana kaye presque tout le temps, mais elle pour faire plaisir à son Moudarsa, elle vient insulter sa mère et elle mélange tout le monde. Attends, moi dans tout ça, et le Kozo Pesanga Kanda, c'est qu'elle veut retourner la situation comme quoi maman n'a Sili. C'est sa mère, oui. Moudarsa, Linga Sengaye en mariage, c'est faux? C'est faux. Moudarsa la protège. Maman na tika lo babiso makambo wana te lokuta. Na live alobiango ye zobana. Maman na zaka na souci ke mwana na yenga zokota ba prière mwana azala libérer quoi. Chatel boni wana mwana jeune fille oyo ka bobai na memi na ndako nganga yo osepela. Osepela no ndeni. Puis abomino libala oyo nene quoi que de nanda mo asala ba partout dans nanda mo je sais pas quoi ba melaka chicha ici masaka babi kaila comment melana ballon soki ballon bozali. Oui, mais Tata, faut comprendre aussi que ça n'avait pas commencé Nanda Kwana. Abana qui n'a Nanda Kamoué. Il faut d'abord comprendre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. En fait. Question moko. Kaila, là abomi libala pour l'infidélité. D'accord, il y a ex moi c'est oui, c'est ça je t'avais dit. Oui, OK, et l'autre ça là qui va na comprendre les choses.
Ok. Yoga makambo esala ekasi babima na ndako wana po mama ya bango bakika yo lingi mobali mwasi akufela na ndako wana basukola ngo te bapaster baya te po baprier boluka bobima na ndako wana te madarsa azalaki na mbongo te mwasi afinansa po bachange ndako me na ndako eloko epesi su mama bango kanda ndenge nini na ndako yo finance mbongo na yo kombo eza te na barrière basangisa bino dossier basangisi dossier te après darsa yo loba atieka kombo na ye na EDF ezalaki bongo voilà pe patana pe yana enregistrement nana tie kombo mutu na EDF Darcy atie kombo ya mwasi non elle a juste mis son adresse atia même pas na EDF atia adresse na tu vois ndenge batu basengaka adresse et pas batu. Bah elle a mis son adresse comme ça et elle paye l'EDF, facture à EDF et Zalana Combo Naye, c'est tout en fait. Ouais, c'est elle qui paye l'EDF. Mais et bon, les autres charges, mais bon. Combo Naye, mais il y a fouta en dako. Oui. Si maman bango lobi mobala ko benga na yo à tout moment o ya lingi po yo kombo na yo zawana te. O mama tika makambo ana atanga na EDF. Place isuko mama bango ki loba ki mona na nga vraiment batie musika. Ndenge nini? Moi nazo sala makambu nyonso mais mobali ok koteka na facture à courant siko bino boyo ko loba awa atia payer te na facture asenga ka lokwa domiciliation oui yoga boyoka na bandela abuza tout à fait le tozo ndako asika tozo bongisa ndako kombono eza na ndako wana obe oui mama kombono eza na ndako wana bakobenga no lokola mbwa mwana nanga bakobenga na yo osi azotinga mae asala keloko te mwasi aliesaka ye mwasi amendisaka ye ekasi eza bongo dombenga ngo bongo soki yo midengi mama bokilo alingi gate osali ma paradis Carlitiesta abengi bino. Nana ena réponse tout. Ma paradis. Darcy abengi nga obi mama na lingi so grâce ya ko so grâce to kabani ka kesili alelo na bisi Darcy papa na tema bolongo na zana message wana. Na zana message nzanga tinda kikanga na enregistrer. Mama pa enregistrer ka. Mama Darcy ko ndenge moko mama. Vous êtes ici comme beauté divine loba non non. Bon. Affaire en raisonner, on dit pourquoi Darcy a côté sa nani Grèce na carte sa dossier n'était parce que Darcy a sa veuve na niveau l'état français a sa toujours veuve. A sa veuve par rapport à moi sinaï. On comprend bah tu es veuve à tout chambon à qui veuve. À part ça, moi, ça s'adresse pour l'instant parce que bon, quand il y a quelques droits, on comprend. Darcy, n'a pas bien au renouvelé en 2026. Au ce pour n'a pas sa date au renouvelé au lobby. N'a pas une information, nous la préfecture. Non mais on réponse dans ma tête qui m'a été une adresse veuf Tata Beauté Divine, c'est s'il était marié légalement en France avec Niclette et ça c'était pas le cas. C'était pas le cas. Non, ils étaient mariés. Ils étaient mariés légalement, oui, voilà, qui mariés, oui. Ils étaient mariés. Ils sont mariés en bled et quand ils sont venus ici, ils ont déclaré leur mariage. S'il vous plaît. Ils ont déclaré leur mariage. S'il vous plaît. Maman Paradis. Mais attends. Écoute. Zéla. Maman Paradis. Darcy, balingana na Niclette na Facebook. Na Facebook. Ta balinga na Facebook wana Darcy azobeta bale na sanga balende. Niclette alongwa poto. Akenda kisasa mbujimai. Bake kokutana na Darcy kuna. Nde Niclette kanga kwa iku de foudre wana nda ekozonga poto abongisi makam. Niclette abala Darcy ko bala officiel. Darcy ya poto na mukanda mariage na mukanda ya inane. Okay. Voilà. Tangu Darcy eko ya poto. Basali kana Niclette inane. Nde Darcy akenda kocha camarade ya Niclette wa botela mwana na mobali. Mwana wana mobali wana. Donc moi ça me met la poto après une année ake ko sente pe moi wana. Pour moi na mobile na moi si parce que différence ya ba moi to ya ba une année kaka.
ozomona donc Daxi eza nango comportement na ye Daxi comportement na ezali Daxi ntango akendaka Lubumbashi ntango akendaka Lubumbashi bakebeta Lubumbashi moninga ne ya joueur ayamba ye na kati ya ndako abimataka na mwasi ya moninga ne wana donc bagene yango ayebimaka na basi ya baninga oyo ayebi donc eza babiloko na kala ebandi na poto te vi na ye mpoka bajoueur ebele baza baningo mata te baotale bo baoseka même na Paris wana alingaka ka basi baninga oya yebi nde sika yakendaka donc eza nango vi na ye aza bongo lelo na live ya mama Bonheur mama moko amati camarade ya mama ya mwasi Daxi wana alobi boye mwasi Daxi abotama na poto te abotama na Angola mama na yakota na epoto tango aza mwana mukie mwana wana abotama na 1993 ça c'est faux abotama na 1993 s'il vous plaît abotama na 1900 Ça c'est faux, ça. C'est la bozela, non? Maman, moi je l'ai pas fait. Ça c'est faux. C'est pas ça. On nous a le contact, elle est en 2000, elle est là, Ivry. Ça c'est faux, ça. Comme ça, il n'y a pas de faux. Elle a botama na pota, botama na Kishasa, te le kuta. Bozela. Ivry, ouais. Abotama na poto mama, biso to lobili ka mukoko yoga, yo le internet te. Ma camarade maman na elle le ba mati na live ya mama Bonheur balobi ba jaka la wana ba bika za mwana 1993 mama na eza mama ya Allô Maman na ya bota ye na poto ana lo babi azamola 1900 maman elle est née en 2000 Rosette yukana balobi ba na poto mutu wana mama akala kutu na recherche internet biso to lobi na bino likambo eza bongo mais oui elle est née en 2000 c'est pas une catégorie ma chérie yo yoka mama na ye to yoka ba camarade na live le bakaza camarade mutu mais ça veut pas dire que baza ba camarade ça de toute façon c'est pas important parce que là on est en train de dévier du sujet ça n'a rien à voir. Parce que ta pota mana poto asa la Yabola, regarde, moi je t'explique. Tu vois, moi qui est là, j'étais avec elle. Moi j'ai vu la carte d'identité de Keila. Namona passeport nae Keila, elle est née à Ivry en 2000. Qu'ils arrêtent de mentir aussi. Elle est née à Ivry. Abotama na Angola te, abotama na Kinte, Bayana e potote. Oui, certes, elle est souvent partie avec sa mère au bled. Oui, mais elle est née en France, elle est née à Ivry. Wesh, arrêtez, frère. En plus, il y a beaucoup de raté. Soit à des naissances, la France, elle a coûté. Non, Ivry sur scène, Ivry sur scène. Oui, il y a ma okuta lo babo qui est na hôpital à Ivry sur scène, beaucoup kotuna. Maman, voilà. S'il te plaît. C'est même plus pire le fait qu'elle est née en Europe, c'est même plus pire. Elle est née en France, des comportements comme ça dégueulasses, wesh. Beauté divine, il y a le bapo Rosette à sa voix. Na matière. Na lo bapo na kitadar, si tu c'est la mercredi. Aux arana 2 ans mukanda, na na date pour renouveler papa. Oui, bapi bela ki efuku mukanda bande ko pese susu te po alingi ko sala te. Tindenga asala ba démarche ni boto pese. Azaki suna mukanda te ba to pesa peine. Bon ma bobe ako renouveler mukanda sala na ndenge nini? Yekona ba compagnie. Tozo c'est la mec. Ba compagnie ni nazana ngo mama. Asi mukanda entrepreneur. Siko la dona kima kipa kwa na zemi kwa ni siko zemi yango o la dona ya komi yango eze dax ya turo siko soko lié nani komone nani grâce zala mayele soko mayele te ya etalio soza mayele bimana makamba dax nazo elo matière ya bio Matière ya bio. Matière ya bio. Poto ba yeke ka aussi. Bote la biso Ndeba abwa kabisa na sebo e banda. Nzambe merci na zala nanga ka baku Michu Bembele na elle ba copine na nga ko tu ba oya ba poto ba yaka ko ba pa. Mama Sandra. Ba sitosh. Poto bo bimbo yo ki ata Champs-Élysées. Comme ça good live, moi ça ba cadeau pour sécuriser live, s'il vous plaît. Wabi ke la dona ko longo la zemi nde matière ondingi bo bimisi ngo avant boy. La dona na zemi so
Encore beauté divine. Beauté divine na date ya renouvellement. Non. Nabi beauté divine encore il y en a date à renouvellement wesh. Na date babala na mwasi mambo. En tout cas ma diva. Matière réseau y a na désordre pour mercredi ba ya kutu. Li pasa ngana lobaki bomoni la dona poto o ya la dona ali roi kena nango ezo laksa vraiment ndenga zalaka ke na ba master donc ata posa te poto na mobimba kaka na ndako batu ko bina ka ba nzeba bata ba changu ba diamba ba partout buzu ba bomona la batonga talo biso raza mwasa Darcy na leta ke bilamba na ngaka la jamais na tikala opese bilamba sika donc kuneza opese bien sûr on les a bilamba ata chance les autres zo la tana bilamba zo la tana bilamba sur la dona bandola tezo bilamba ki la on savait très bien, ça se voyait même. Ça se voyait. Et à Bilamba Kalaba ancienne collection. Ozola qui s'embanda na yo. Paradis, mbanda copine. Mais il parie Darcy m't'aime ça gaga, azam moi si n'était leki na ye. Donc quelque part les faute n'a été. Yabola, regarde, je t'explique. Tu vois le Nikambo. Attends, Yabola, s'il te plaît, regarde. Ami, c'est pas que ça la partout ce qu'on a. Yabola, tu te omoni makambu ya la dona oyo. Moi quand c'est sorti, moi quand c'est Yabola, regarde. La tata de wesh, omoni nga makambu ya la dona oyo Erebima. J'ai pas calculé, j'ai pas voulu parler parce que moi à l'époque où je la fréquentais encore en 2024. Oui, à l'époque où moi parce que la dona normalement apparemment oui, la dona wana apparemment elle devait venir en France déjà depuis 2024 mais il y avait des complications parce que je me rappelle quand je traînais avec eux, il arrêtait pas de dire oh il y a ma petite sœur qui va venir Boko Yambaye la dona je sais pas quoi et tout. Moi je connaissais pas parce que moi je regarde pas les théâtres, je te mens pas, tu vois. Je connaissais pas d'accord et tout ça. Je sais même pas. Ayez pas nayo, je crois. Ok bébé. Ouais, et du coup, déjà, à cette époque-là, il nous parlait d'elle et tout, qu'elle allait venir, tout ça et tout, Toyambaye, tout ça. Moi, je la connaissais pas. Quand j'ai commencé à demander aux gens, ils ont dit, mais wesh, yé Azam, moi, si naïe du bled. Et à cette époque-là, je fréquentais déjà Keila. Et moi, j'ai dit, comment ça, Azam, moi, si vu que je maîtrise pas trop les théâtres, Nakipa Nangate, tu vois. Et là, Eye Kobima et tout ça, que c'était sa meuf. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Oui, mais Toroka Moité, parce que ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans plusieurs films. Et même pas dans ma film, ça existe en fait. Au cause d'un mobile, c'est ma sœur, c'est ma cousine, c'est une copine, sœur à quartier. Moi, quand un truc, avant que Baromi Balé couple et Chocoli, à base à l'ensemble, nous déjà, on avait toujours entendu que Alta, grâce à Oladona, elle était à Zaka, Likangwa, Darcy. Nous tous, on savait ça, wesh. Bah après ça va faire belé ba mataki et ça pour bazaki au bois ba kabasser ba fi à Kinshasa ba nanya ba yaki ba mataki ba loba qui n'a pas preuve que Dona Alta Gracia elle sortait avec Darcy avant comme ana Guy Ewa elle sortait avec Darcy yena Darcy bazaka ensemble tant que Darcy ko ba poto na makambo tout ce qui s'est passé avec Niclette ba boyana la Dona ke ko mana Guy Ewa tant Guy Ewa soit à côté prison. Elle, c'était comme si Yana Darcy, comme ça, net, moi, Zongana, tu vois, mais ce qu'on est comme une net, c'est quoi, ça que non, c'est mon frère. Mais non, c'est. Maman, c'est. Wesh. Oui. Na lobby, wesh. Yé. L'air, yaki na oya la dona, aboué, qui suko, pourquoi y a maman lé qui na esta, aweli kondi mambangu poani. Hein? Pata qui ça pour téléphone, les araflou, preuve bima. Aweli kondi ma poani. Eza ya solo, Daxi Alinga. Esta. Rosette Congosa, regarde, je vais flasher. Omani Jujubio, je sais pas si vous parlez. Attends, il passe à Zéla. Tu vois Jujubio, Omani Jujubio. Ana ba vidéo Yamoud Darsa nenga bando ki landa esta tina sanda kudae. Oui. Ba paparazzi ba filma ba Omani Jujubio sera le bien filma. Na ba vidéo. Il a les vidéos de Moud Darsa nenga bando ki landa esta tina sanda kunae. Jujubio il a. Je me tais. Yanga la biso inga na yebisi bino likambu eza bongo. L'air na yaki ba boyani eza bongo. Biso to koza likambu so yebite me muta pesi biso bekande to moneli. Eza bongo. Donc eza lokuta te ye nano alinga ye alinga esta mudasta. Siko ya esta ya weli kondima poni o mama leki nanga lo bakaka o boma libala kasi mama leki na ko yebisa direct te ke bobali na zo linganga. Eza la rata.
nga yeso zo ba ke maman leki nanga elle est jaloux de moi si elle vient aye ko bonsa liba na biso jama ko akaloba kako d'accès elle est pas bien quitter là-bas mais il y a ko loba note ke no bima kuna mobali wana zara ndumba bia zara na ba makangu boye so ba biso ke mobali wana za mabe peut-être ayebi pourquoi même ezala ba mibali mususu ba ndo exception ba camarade ya camarade no yozo mo comme bala lingité mais moi betelo vérité exacte. Non, c'est tout. Yango ye pa kati kala mukuse ke non o abandai ko pekisanga soki to ex ko boxo libala o soki zo simba te kende siko yo lingi ko kende te poni d'accès lingi ote. Ki boko la news ya biso nani nani oui Ezaïe ah d'accord la meilleure page on la page na biso ya solo ki boko la news sikoyo ngai na lobi boye ye siko na ndenge ya solo daxi na minute oyo siko daxi soki esayebi soki no daxi aza mabe ayebi pourquoi azoyebi soki daxi aza mabe akoyebi biso vérité ke no daxi alinginga boye ezala bato mosusu ye azoloba biso take lokwa mama leki ke bima na kati ya libala oyo eza malamu te bima na kati ya libala oyo eza malamu te merci beaucoup Wicker opianga te kamadjanga. Merci Kibo, Kibo de mon cœur. Donc yango moni esta koya koyebi c'est vérité te biso soko lokwa toza déjà ba preuve yango to biso ke non Daxi alinga esta don ndenge zana Daxi banda ko lala emwe pa esta bendele pe fubo ba deba mbanda do boya de Daxi na minute ya to la tous les dangers mais Zela dans so to tena esta ba bima abime na Daxi ya boso ba bima to reba ba bima italinga ita ba bima ita bando linge kaka esta boya ki c'est quoi linga bête ça esta pourquoi alors c'est parce qu'il a honte et il sait que c'est vrai alors esta mais parce que esta biso pe na minute to pe esta fo esprit to bi esta ndenge zana internet ekenda so za yanke ba omoni yonde ba opakolelo beringa mwa ba pakolela yo ba tu berezati yo fo ya na ba message wana soko yo yena ngo makambo wana nyoso ba dossier so za na ngo mama olonge tumbe internet ba tu baza internet ezaka bon yo soko zo ya na ngo système non na besoin réputation ngo ba ko poto buzoba bato internet ba bonga mosoki eloko ezali oyeba ye nango ozaki pe mayele ndengo yaki na des téléphones esta pour ba enregistrement esta za nango ma paradis ya somo oui na ba biso ya somo akotindela ngana obenga esta akotindela ngana dikoyo Daxi siko azo banga ke pourquoi tango kaila nyaka finga esa pourquoi Daxi pekisa ki maman esa ayebi pourquoi mais ya maman pekisite pourquoi parce que yebi na minute obimisa ba vérité ngabe yaka ki ahozane na eloko tango moni na minute obimisa ba vérité Rosette a oublié t'as vu quand Keila elle est sortie pour Esta ayeba tina noté que Moudarsa abanda ki ko draguer tu sais pourquoi parce que rappelle-toi à la même minute là dès qu'elle a parlé de Esta ba vidéo ya Este Bimi ba vidéo ya kala Este Bimi ba sali bongo parce que baby que Esta linga makambo wana te a obanga a osilama t'as capté ils ont fait sortir les nudes à Esta à l'ancienne pour la faire taire sauf que le train était déjà en marche la même nuit là tu vois la conférence où toi t'étais Zalaki moi aussi j'étais là t'as capté c'est dire que eux ils savaient pas que ça avait déjà pété en fait. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que là maintenant, tu vois là maintenant tu vois Keila elle va grave avoir chaud là d'affronter Esta parce que malgré que Esta elle monte pas sur les lives, elle parle pas, mais il y a trop de choses en fait. Tu vois il y a beaucoup de choses. Ngai ngazaka awa Esta pe sibiso déjà, après sibiso babilo. Daya ba na biso ba matière ezokota des jours. Il fallait pas bafinga ngai ba nazaka makila mabe. Ngai bona boremaka te mutu soka ya fingi ngai ya ezandelo kwa parce que na finga ka batu te nazara soki ofinga nazara nzamba créer nga bonga soki ofingi ngai ubi osalinga mabe toujours au beta shit moko na internet au comprendre te na yebite nzamba salanga nazara compliqué donc voilà il fallait pas ça la erreur wana tanga monaki donc ba dossier zokota des jours au jour en désordre toi kana kiti ana minute yo ka Rosette qui vient en privé akol limona za public je viens de t'envoyer regarde na moi ça Daxi koto moi sina za mama bana na ye nyonso oh je les connais regarde la photo Nzamba Junior c'est que ngwa sambela wapi o Junior c'est que mon amour
Na kenata église à Junior Seke nzambe na nzambe na ozongeli sous Junior Seke boss na zongi na tika zéro babi mo macha Jaël te na sexy chocolat bino boloba ya boloba si te Gaël mena sexy chocolat na dit mo macha Jaël o senga si te Benjamin Fumon Poutou boyo kanga toyoka yo oui Rosette ba démorateur ba yoki chérie ba na se ba yoko ah d'accord donc c'était ça donc ndingo so mona mama zaka na souci nde toza komba na biso na internet sa photo panzaka libala wana tata de wesh na mbongo te mwana za mbongo te 100 € ka so sa pale osomi mafuta ya ça yo na komi produit la bande koteka ba produit na teka produit wana soki bateki na 100 € tous les jours boutique teka boutique mona teka tous les jours faut ça la l'éclair na batu baza na banyongo Rosette na bato baza banyongo batindela ba mafuta te me bazu na ba banyongo mafuta baluka biso komela photo sala ba live ipona ya na pinga no Chantal Bola beke mono lekelinga azala bato basombaka biloko atindaka te omona baye koluka basala le live tellement ngai Rosette naza mutu business somaka la bomeli ya botika oka mutu ameli mutu mbongo bon ndenge ofinge na privé na bise ya batana boite petia mbongo na compte ya nikela pada ya bino bolobela ba mafuta bongo bali kelemba qu'elle a fait là pour son mariage là ti lelo azala na nyongo ya Nosbi Chikeva nyesa Mimi Chikeva amela mbongo ali kelemba kima tika batu bongo pour son mariage jusqu'aujourd'hui token de 2 ans là en décembre la fin décembre ça va faire 2 ans Alia Mbongo Abatou. Quand les gens bakomela na privé, elle est là, elle les insulte. Pas d'abazo peso ba valeur humaine, na ba Nelly nyoso, Nelly ozala na Belgique, atinda mbongo na mafuta ya kate o déjà na poste ba yebisi biso ba livra, pese loko ezo la ki sa preuve ezo la ki sa ke ba livra, ti lelo mbongo muninga 500 € mobimba. Hein? Ba fia nyonso bakoka koloba te boyoka kopesa rapport pa tata ba wesh yango te. Bakoka koloba te po ba ofinga bango. Na yo finga ba mutwa daxina mwasine kasi te kasi esa tata de wesh na moni ba mwana baby na zo engagement daxe ko fona caméra finga en sous batute ni kaila wa tata de wesh na s'occuper de eux en plus elle est là que paradina linga ba wesh ben polite da dossier ele kelinga don dans ça kilo na mutwa kilo bina ko fumula dossier aux la grave lobby soko kotaki pa mama na bandeko ne misusu olingaki olela même na bapa kulutu na bango na Congo babengi biso wesh après azoya koloba we que oh ouais Junior akoki kotala Moudarsa na misu te Moudarsa zonga zana akufela la folie toi t'es malade toi nanyo yo la folie et quand elle a dit ça j'allais me foutre en l'air ex-mari Junior misu qui peka wana Olobi ex-mari à Keina Junior est-ce qu'elle a déjà copine est-ce affiché d'une copine il a sa copine mais il affiche pas mais il a sa meuf il est posé il est stable respect. En plus, et contrairement à Moudarsa, lui, il travaille. Il a des fiches de paye. Maman, le bac est là, comment quand on zano na makamna junior, on a aussi dit ça. Et là, quand on a tout boss, on a qui sont proposé, qui est sur pour n'a pas bandé collé là. Mais là, tu sais pourquoi elle a dit ça? Attends, moi, je vais te répondre. Tu sais, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi? Junior. Est-ce que maman bazongi ça? Tu sais pourquoi la daronne elle a dit que Tozana nous n'a makambo Junior et si la moi ce que je suis en train de dire là mon koya Junior c'est que Moutaye Bissanga écoute la partie de Junior c'est que moi Junior c'est que lui-même il m'a dit parce que après mon envoûtement quand j'ai été délivrée je suis partie m'excuser envers lui et tout ça on a discuté. Lui m'a dit Kerla moi comment je suis là Nasigna n'a déjà divorce. Nasigna etika la ka moi na mai na bino kendo signé ti lelo a signaté. Mais en vrai de vrai moi j'ai déjà signé Makambutu et si là mbongo pe j'ai pas besoin que ba garder j'ai ma vie maintenant moi aussi j'ai ma meuf je suis en train de faire mes trucs mais nga en tout cas Nasigna déjà divorce. Moi na bangonde mutu a signaté ti lelo. Voilà.
Junior atikala na ndako bando fana na Kaila. Oui, parce qu'à la base c'était chez lui. À la base les anda kunaye. Yom tozala na bango. Non bande ko senti copine no salinga Junior. À la base oui, Alinga qui aimait Moudarsa a envoûté. Parce que regarde bien sûr, mais qui a pas vu son mariage? Non, mon mariage, bien sûr. Parce que regarde Chantal Bola, en fait, je t'explique. Tu vois, au début, moi, Nanga, Bando tâtonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore couché ensemble. Tu vois, dès qu'ils ont couché ensemble, je te jure, parce que nous, on est des copines, on se parle, on se raconte nos bails et tout, nos trucs et tout, tu vois. À la base, avant qu'ils couchent ensemble, elle tâtonnait encore, elle savait pas trop et tout, tout ça, tout ça. Pardon, c'est là, bébé. À coucher qui est ensemble, avant mariage ou après mariage? Après le mariage, elle habitait encore chez mariage, elle habitait encore. Regarde, je t'explique. La première fois qu'ils ont couché ensemble, ils sont partis à l'hôtel Ibis. C'est à la Défense. Ils sont partis à l'hôtel Ibis de la Défense, le Ibis rouge. Ils ont couché ensemble là-bas. Et ce jour-là, elle avait fugué Junior, maman Anita, même sa tante, Tia Sylvie, elle m'appelait, elle m'harcelait de ouf, je savais pas quoi dire. Elle m'harcelait. Et ce jour-là, elle a fugué. Et tout quand ils l'ont retrouvée, elle est partie chez sa mère. Elle est partie chez sa mère. Ce soir-là, elle a dormi chez sa mère. Le lendemain, elle est partie capter Junior. Ils sont partis au restaurant. Ils ont mis, genre, les choses à plat et tout. Donc, elle était retournée Nanda Kounaye. Mais elle avait déjà couché avec Moudarsa. Mais il faut que tu message sur Darcy, bando ko ya pas Junior. Junior bando landela Junior t'es ma bobé. En fait, Keila, elle avait une tablette. Keila, elle avait une tablette et Junior, il avait accès à cette tablette-là. C'est-à-dire que ses réseaux sociaux étaient connectés à cette tablette. T'as capté? Elle avait TikTok sur cette tablette, elle avait son WhatsApp sur cette tablette, elle avait tout. C'est-à-dire que elle, en fait, sous boule, elle a oublié la tablette. Tu vois? Yé a bossana naet que Azalaka la tablette. Donc, ça veut dire que Junior, quand il a commencé à causer un soupçon, vu qu'il n'avait plus accès à son téléphone, bah, à côté de la tablette. Et c'est là qu'il est tombé, n'a pas message, tout y a TikTok, parce que à la base, bah, l'ingana na TikTok. Ok. Na challenge, mon quoi, téléphone et bimé, boyene, tu m'as solo la téléphone. Tu vois, c'est là où balingana. Et lui, l'amour d'Arsa, a salé à qui collage, net azo solo la naye. Ça a commencé là. Et après, ils ont commencé à parler sur TikTok. Et après, sur Snap. Sauf que, en fait, la tablette, elle est connectée. Tu vois, elle a tous ses réseaux sur la tablette. Donc, dès que va sonner le téléphone, ils ont à la tablette parce qu'ils ont même... Voilà. Voilà. Mais Junior, elle dansé. Bonjour la famille Ezali, maman Joséphine. Liboso na bino aye pour présenter bino ba produit ya aloe vera living product. Ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko akolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé. Produit o eza liboso na biso na ye pour présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause. Na oumeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko cause nga problème ya tension et cause nga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko ko sakana ngote insomnie, nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique. Na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumba mate mais si koyo na commis très bien à travers ba produit oyo yango ya lobi non et c'est nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skene même salate ozana problème ya diabète. Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Vous avez un problème, il y a kyste, problème, il y a myome, problème, il y a stérilité, problème, il y a fragilité, problème, il y a problème, oh, ils ont tout mis sa santé na yo. Pour hésiter au contacter na numéro na ngai ozana problème oyo e ba souki zo katana ozana problème ya po ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso ozana problème nini zo déranger
déranger yo, ko hésiter te, prostate ezotumbisa yo, ko hésiter te, nini ezotumbisa yo, benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tout. Alors santé yango eleki nyonso, soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo za nango te, mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prité na lingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye.